Bandeko na ngai na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline kosala video oyo mpona kopartage makambo oyo Nzambe atalisaki ngai. Yango toke na kobondela po ete tosala tolobela makambo na biso oyo na ekoloba na video oyo tobondela. Nzambe papa biso na lola mozalisa likolo pe na se ekolo Yesu Masia topesi yo merci. Merci papa po ete obateli nga obateli bandeko nyonso oyo bazolanda nga na video oyo papa opesi biso bomoi oyo toza nango yango toyei kopesa yo merci papa kumisama na osanjolama na makasi po opesi nga ya kopartage makambo oyo otalisaki nga elongo na bato nyonso oyo bazolanda nga na video oyo kolo Saint Esprit na beleli yo papa azala na nga azala na ngai. Yonde pesa nga mayele ya kosala video o papa yonde loba kati na ngai po ete bana na basosola eloko nini oyo lobi na bango na révélation oyo o révélaki ngai papa topesi yo merci po toza na contrôle ya makambo nyonso ezoleka na mboka Congo papa yango toyei kopambola o kokumisa o konetola o kolo na telemeli oyo nyonso mabe koderange nga na ntango oyo naosala video oyo ezala mosika nange ezala na efete na kombo na Yesu Masia pe na nguya na Molimo Santo papa na bondeli bongo na kombo ya tata pe ya mwana pe ya Molimo Santo amen. Bandeko na ngai mama Deline ndeka na lobi na pesi bino mbote babone na biso nyonso ya sika na pesi bino mbote Nzambe amona moko na moko ba oyo nyonso bolanda nga na ba video oyo ba oyo tobanda na bino musika tozo continue tozo koba kaka tozo kende kaka Nzambe moka yebisika azomemela biso Nzamba mona moko na moko merci na bato nyonso bozwaka temps na bino lenga nazokotisa ba video bozozwa temps na bino bozofanda pona kolanda ba video oyo vraiment Nzambe amona moko na moko bozotika bokipation na bino bozotika makambo na bino mosusu ofaki bosala me bozofanda pona kolanda nga na ba video oyo Nzamba mona moko na moko ba commentaire nyonso botiaka namonaka Nzambe amona moko na moko pe ataka ba commentaire eza façon ya koencourager nga pe pona yeba ndenge nini musala oyo tozosala ndenge nini bato pe bozokozwela yango Nzambe amona bino moko na moko. Lelo na eko partage makambo oyo Nzambe atalisaki ngai. Nzambe atalisaki nga makambo oyo ezalaki vendredi passé. Lelo toza vendredi ekosi une semaine. Ekosi une semaine banda Nzambe atalisaki nga makambo oyo nazo partage na bino lelo na makambo oyo. Eza kaka makambo pona Congo. Bandeko na nga nakotaki video papa Didier Nzambe atalisaki ye nasaki video ya papa Didier wana ba o bolandaki onte bolanda yango ndenge Nzambe alobaki na ye pona tobondela pardon pona makambo oyo ekoya. Donc papa Didier atunaki Seigneur alobi atunya bime makambo zo ibisanga deja basali na osi balobi yango deja toyoki yokion bato si bayoki yokion Nzambe ayebisaki ye ata bongo yo pe loba nalingi yo pe oloba bandeko na ngai yango moni ba makambo su toyaka nango esi olobaki yango me Nzambe lera alobi na yo lisusu kaka même likambo oyo olobaki Nzambe lera atalisi osu likambo kaka na makambo oyo olobaki fo ya lisusu oloba kaka foya lisusu olobaka po soki mpe nano olobi yango te yo moko ozomona kake oza no na kimia te lokola nano opesi message wana te yango na biso letiki Nzambe akotika koloba te biso mpe tokotika koloba te le Nzambe azorepete likambo soki arepete likambo alobi yebisa bana na nga tokolobaka kaka po ye moko ayebi pourquoi azorepete nango ozomona donc biso toza na kaka pona koloba o Nzambe akoloba loba o Nzambe atalisi otali ke mambo ebele Nzambe atalisaka eza na nkutu pona ta musu biso moko te eza ta musu pona biso pe batu nyonso o balandaka biso bandeko na nga tala dernièrement na partage ki video on alobaki ke Nzambe atalisi nga batu bazangi ba bidon ya kotela ba mai bazangi milangi ya vide ya kotela ba mai
ozomona na normalité boye nzambe akokai kotalisa yango te mpo ngai nazalaki na ngai na babidongo ozomona boye nazalaki na ngai nango ye moko tabengai nga mwana mayele donc ngai elobaki atalisaki ngai yango mpo na ngai te mpo ngai nakoloba na bato mpo bato bayebake makambo oyo soki nazokontinue kaka kogarde babiloko ya vidi te en tout cas mabe ekoya ozomona yango toyaka koloba na makambo oyo le tolobaka bana mayele bazwaka mpe mayele oyo bamonaka ye azolobaka boye mpo ka alingaka koloba wana ezaka problème mutu ye moko na nzambe mpo na moma oyo saint esprit mutu na mutu aza na saint esprit kati na ye lero oyoki likambo boye saint esprit mutu akoconvaincre yo ke likambo oyo osalela yango eza vraiment ndenge wana donc vraiment nzambe azwa lokumu mpona bato nyonso oyo bolandaka bavideo oyo nzambe amona bino vraiment na nyonso vraiment naye kopartage natiaki mpe video ya sere na biso patience en tout cas sere patience alobaki vraiment makambo vraiment ezomotive biso tosambela bandeko na nga na makambo kongo soki tokosambela te eza pasi yango wana tosambela yango wana nzambe azotinda tosambela makambo oyo nga namonaki ezalaki vendredi oyo euti koleka ezalaki date ni ezalaki fo yala le premier l'autre va le combien l'autre oza le 8 juillet l'autre oza le 8 juillet donc vendredi wana fo ezalaki le 1er juillet ezalaki le 1er juillet oyo nga namonaki makambo wana tozalaki na veye na bandeko tozalaki kobondela na veye nde nzambe bandaki kotalisa nga makambo oyo naopartage na bino lelo siko awa nzambe bandaki kotalisa nga nini nzambe azotalisa nga le tobondela namoni bafoto ya bato balata baveste bafoto ebele melekaki 10 te namoni bafoto wana bafoto ya bato bafoto ya ndambu wa baportrait wana tobenga ndeti bafoto ya baportrait oyo ezalaka ke mutu mpe aveste ezomona mesuki mobimba na ye te nde nzambe alakisi nga bia deli ntala bato oyo namonaki bango na bafoto wana alakisi nga bafoto wana abina nga tala bato oyo nyonso natali bango wana apres ayebisi nga boye alobi na nde natali sikoyo kamingi natiaki parmi bafoto wana foto moko wana ezalaki ya président na biso ya mboka oyo Macron ezalaki foto ya président Macron moko nango wana misusu ezalaki bato mosusu me nzambe alobaki eza baprésident abi eza baprésident ya mokili oyo donc aloyebisi nga abitala bato oyo omoni bango nga na bien namoni bango abi eza baprésident ya baprésident bitala bango nde bazali tala bango nde bazali bazokomimona baza très fort bazokomimona ke baza très fort ozomona bango bazokomimona baza très fort ndenge baza boye ngona bioke abie bazokomimona ke baza fort mpenza pardon baza puissant alobaki na baprésident baki bazokomimona baza très puissant bango yeyo bazokomimona baza très puissant nde siko namonaki ezalaki baprésident na biso nzambe abomoni bango bazokomimona baza très puissant ndenge baza boye nde naya komona ezalaki baprésident ebele wana oyo na reconnaîtaki parmi baprésident na foto namonaki vraiment bien ezalaki président ya mboka oyo nga nazali nde apres nzambe ayekolakisa nsu bafoto mosusu ya bato mosusu bafoto ya bato wana ezalaki mpe mingi ezalaki bato mwindu balataki bateni ya kaki balataki balati bateni ndeti ya bacouleur oyo bateni ndeti ya boye bavert oyo ya bastoni teni ya basoda mais ezalaki kaka couleur kaka moko boye ezalaki te batache ezalaki boye mais bapete mpe tozosanti kaka mpe amikonzi batelema misusu na baminduki bafoto bakangisa vraiment batelema na baposition moko ya bato ndeti ya bato ya bilombe mpenza nde nzambe abinanga tala bango bazalaki ebele bafoto nango wana nakokaki kokonte te so ezalaki combien de photo abitala bango ozomona bango nga na bien namoni abi bango baza bagénéraux bazokomimona ke baza très fort bazokomimona ke baa makasi bango bazokomimona baa makasi tala bango nde bazali bazokomimona baa makasi baza bagénéraux nga na bien bon alobi oui moko atie siko bafoto ngo nyonso
koto ya ba président koto ya ba généraux wana ayesinga bitala bango nyonso nde baza boye ba o bazo komimona baza baza na puissance makasi bazo komimona ba na puissance makasi wana ba président abiko ba oyo ba généraux ba komimona ke baza makasi ba komimona ke ba makasi bi bango nyonso oyo Adeline bango nde mutu bazo bundisa bino ba o nyonso oyo somona o bango bato bazo bundisa bino ba congolais bango mutu bazo bundisa Congo alobi bango bato ba bundisa Congo et puis baza sir na makasi o bango baza nango na puissance o baza nango o bazo na makasi o bazo komimona ke baza nango azaki ko bazo komimona abi na makasi o bazo komimona baza nango pe na puissance o bango bazo komimona ke baza na puissance makasi yango na baza sir ke bakolonga Congo baza sir ke baolonga Congo nzamba seki nzamba seki na ipsino bandeko non nzamba seki alobi ate alobi bazo yeba teke bango bazo kanisa ke bazo bundisa Congo bango ba kanisa na makasi na bango na puissance na bango bazo bundisa Congo bazo kanisa ba bundisa bino ba congolais nzoka nde ba yebi teke bazo bundisa nde ngai nzambe alobi ba yebi teke bazo bundisa ngai nzambe bande ko nanga nzamba seki nzambe na biso asekaka ngamba liboso na mona nzamba anayoka nzamba zo seka na 2003 na kamwa kingana na oka ke sengo journée wana nga o nzamba seka kape na kamwa kape nzamba liboso nzamba seka nanga na kamwa kape na alobi likambo aseki nga pe na seki ye pa seki to sekaki antuko esala kinga esengo po ezaki ka Adeline ko sala te Adeline sala boy Adeline zongisa boy pourquoi sali boy même kolo wana le nzamba seka kanga na bi nzambe pa sekaka donc wana asekaka ezaki makambo ya bien mais aussi quoi aseki bango donc aseki bango po alobi ke bazo komimona baza makasi bazo komimona baza na puissance et puis bazo kanisa ke bazo bundisa Congo bazo bundisa mboka Congo bazo bundisa ba congolais nzoka nde bayebi te ke bazo bundisa nde ngai nzambe nde nzambe ayekoloba na ngai bia Adeline yango wana fo bobondela yango wana fo bokontinue kobondela makasi mpona mboka Congo le bino bozobondela makasi bomona makambo nga na osala bango abile bino bozobondela makasi bomona makambo nga na osala bango po bazobundisa nde ngai nzambe bazobundisa ngai nzambe donc esukaki wana makambo oyo nzambe atalisaki nga oyo mpe alobaki na nga jour wana yango wana nayaki kopartage na bino mpona koyebisa bino bandeko na nga to continue kobondela mpona mboka Congo nzambe ayebi makambo ezoleka na Congo de A à Z ayebi bato nyonso o bazobundisa Congo baza ebele kanambe azaka moto ya bimi wana mais en réalité eza kutu ta mosusu yepete eza nde bato wana o nzambe alaksinga na bafoto wana eza mindele do basangani bato mwindo na monaki wana bazaki ba généraux do bango baza na bango kaka corrompu baza mo bandeko na biso bafricain mais baza corrompu ozomona yango wana na makambo oyo ezoleka na mboka na biso boye na Congo oyo bandeko na ngai yo ozoyebaki oza mwana nzambe bondela na bosolo nyonso lelila nzambe mpona mboka na o Congo makambo malamu ezoya na mboka Congo nzambe ayebi Congo eza ye moko nzambe bandeko na ngai abi bazobundisa bango bakokanisa babundisa Congo babundisa ba congolais abi bazobundisa ngai bayebi te ke bazobundisa nga bandeko na nga nzambe penda alobi ke bazokanisa ke na puissance na bango baza nango na makasi na bango baza nango bango bayebi kake bakolonga mais bazoyeba te baobunda na ngai donc ndenge nzambe alobi bongo do na sensi ke donc bango bazoyeba te ke baobunda na nzambe mpo nzambe aza na armée oyo eleki ba armée nyonso na mokili oyo aza na babombe oyo eleki babombe nucléaire oyo tobangaka wana nzambe aza nango koleka aza nango koleka do yango na seki bango bandeko na nga
nzamba seki bango seki penza alobi bazokanisa ke bazobundisa bino nzo ande bazobundisa nde ngai nzambe yango ndeko na nga congolais sepele esika ozali sepele esika ozali nga semaine passée papa Didier aye azaki vraiment moi triste ayebisi nga lobi ade ipare biso moye bapia biso baminduki ate moye pe tosomba minduki ate po toza na mbako bapesa biso ya mbako balobi ke tokoki kosomba minduki te nga na bikoma sa toki kozala na mbako so enge banda ndenge nini na nayoka makambo boye te alobi yango wana ezali donc Congo tokosomba su minduki tokosomba minduki te toza na mbako banda periode ya Kabila papa so makambo nini papa bandeko na nga bozomona te makambo oyo eza flou makasi eza flou makasi biso nzoka tozala na mbako yango nazoyebiso oyo poso oyebi gravité likambo na yo te moye olelila nzambe na prière eza te faut comprendre ce que likambo na yo eza na gravité nini eza na likambo na yo oyo ezobundisa yo mpo nde olelila nzambe na bosolo nyonso na makasi nyonso yango na faut comprendre gravité ya makambo oyo ezoleka na Congo na pays na yo nanga to comprendre gravité makambo wana so to comprendre gravité makambo wana tokolela penza pa nzambe na ndenge moke te tokomona miracle ya nzambe ozomona biso bapesa biso ya mbako biso benza nde toyebeli Congo mokoni bakongo na biso armée na biso ekenda quelque part na frontière moko eboma bato ezalaka te biso ka nde mutu babomaka biso libanda biso ka bakongolais surtout ya Congo na biso Kinshasa bayina biso na ndenga moke te na bapays voisin bayina biso mais eza problème te baza bandeko na biso balinga biso tala makambo eleka na Congo Brazzaville makambo eleka na Congo Brazzaville baboma biso pe na Congo Brazzaville mais baza bandeko na biso baza bafrère na biso na Angola kuna baboma pe bakongolais mais baza pe ka bandeko na biso ozomona donc yango na monguna satana atiaka atia ninga kabola royaume Congo adivisaka royaume Congo atia biso bokabwani poto longa te po yebi ke to simbani Congo Kinshasa Congo Angola Congo Brazzaville so to simbani tous les 3 Congo wana tozwi so ata Gabon sur tous les 4 wana to sali force ya royaume Congo bakolonga biso te bayebi yango moni batia kaka mitema mabe bato bayinaka kaka biso pourquoi bayina biso po Congo oya Kinshasa yango nde muteza base ya makambo nyonso yango na biso tokoyina jamais ni bangolais to salaka division te biso na bangolais toza batu moko biso na bakongolais ya Brazzaville toza batu moko biso na bagabonais toza batu moko soki tosangani biso nyonso ekozala force yango na eto bitumba eza na Congo yo ozolanda yango oza angolaise malheureusement na oyo bazoyoka lingala te mais yo ozolanda yango oza angolaise oyoka lingala bondelaka mpo na Congo eza mboka na yo bondelaka mpo na Congo angola ekozala na kimia te soki Congo ezwi kimia te Congo Brazzaville ekozala na kimia te soki Congo Kinshasa ezwi kimia te yango yo oza muta Congo Brazzaville bondelaka pour na Congo Kinshasa ata kutu président wa Brazzaville aza contre biso problème ya te biso toza bon moko okanisi makambo Kagame azosala ese ba Rwandais pepe Rwandais nyonso bazosepela na makambo bazosepela nango te ata moke ozomona donc Kagame aza te ko ba Rwandais misusu wana foto toyebaka likambo yango epuis nzambe alingi biso toyina te naza na message mwasi moko apesaki ngai ya tozala te ke tomoni Rwandais boye tobandi koyina ye tobandi koyina mpo toyebi te ta mosusu aza mpe ya nzambe moto oyo ozoyina mpoka oyokika aza Rwandais tozala na biloko wana te biso tobondela moto azobondela biso tozoluka raison na biso nzambe tosali bango mabe te nzambe tobomi bato na bango te nzambe tosali bango boye te me tala bango makambo baosala biso tala bango makambo baosala biso soki basoda na biso bakoboma Rwandais moko to mibale misato to mine po soki bango nde mutu baye koboma biso le bango baye koboma biso kuna na este le tokutani na bango fo toboma bango po wana eza normal
wana eza normal. Mais biso tokete na mboka na bango toke koboma bango. Lele tobondela nzambe azomona ke toza na raison na biso, to perdre raison na biso te. To perdre raison na biso te, to bondela ka nzambe. Yo lobi te Congo bato babundisa Congo bazobundisa de yo papa. Yo moko telema. Tala baboyi kopesa biso bibundeli. Balobi na biso toza na ba droit ya minduki te. Raisonner bandeko na nga biso na Congo toza na droit ya minduki te. Tokoki kosimba minduki te. Tokoki kozala na minduki te po tobunda. Mais Rwanda azokomande minduki bazopesa minduki. Donc ndenge loba nini donc bango bakoyaka biso na minduki na biso o akala tozalaka nango wana ba midele misusu ya minduki ebimi sikasika biso moye tokomanda ngo eza te. Pendant un an mobimba. Un an mobimba biso toana mbako. Ese Rwanda po akobundisa biso akozela un an wana ekoka ti biso tokozwa minduki aozela te. Ako profite ke biso na tango toza na minduki te po bango baya kobundisa biso. Yango na yo na nga futo comprendre ke makambo o ya Rwanda ezaki déjà planifié banda kala. Eza déjà plan na bango basala déjà banda kala po tokobundi tokosala boye na période boye. Yango na futo pesa bango ambako. Baza na droit minduki te po so bazwi minduki bato wana bazaka na puissance mo makasi so basimbi minduki tokolonga te na makambo oyo toni tosala. Yango moni Rwanda atelemaki bongo na kamoki mutu lokola pays lokola Rwanda Kagambe vraiment Kagambe aitelema mpenza bundisa biso matali armée na armée na biso vraiment akotema bunda nzoka yebaki na yeke bango kuna bakozala na droit minduki te biso toza na droit minduki. Yango tokokota kaka kuna na minduki na bango mike wana tokobeta bango wana papa tosasi bango tobomi o toboma o bakotikala biso mo tozwi bokonzi na Congo tokonzi bango. Ozomona ndenge bango bakandaki kosala baingi basala makambo moko oyo ezalaka te na mokili yango baingi basala ngo mpona biso pepe Congo. Me bazoyeba te ke bazoluka kosala ngo epai ya nzambe ye moko oyo azopesa bango souffle de vie oyo baza nango oyo azotikela bango temps po temps nano ekoki te mpona bango asala bango oyo alingaki kosala. Yango na biso pepe Congolais to comprendre ete ke makambo oyo seke eza grave. Do soki nzambe te tokolonga na biso te. Soki nzambe te bandeko na nga tokolongaka te na bitumba oyo. Me lokola nzamba aza na biso toza na elonga. Nzamba aseki bango nga na yoki yango na matoi na nga. Nayoki koseka ya nzambe ndenge aseki président Macron na baninga na ye nyonso. Nayoki ndenge aseki bango. Aseki bango makasi ya bandeko na ngai. Yango wana yo na nga tozala na esengo po tozobondela mpona mboka na biso Congo. Ata oza Congolais ya Brazzaville bondela mpona Congo. Lelo ozobondela mpona Congo Brazzaville lobaka nzambe Congo Kinshasa na maboko na yo. Bitumba wana ezaka bitumba na biso te. Biso soki tokwei Congo Kinshasa soki ekwei Congo Brazzaville ekwei Angola ekwei na oyebisa bino. Yo oza Angolais bondelaka mpona Congo Kinshasa. To bondela, to simbana na maboko. Tomona elonga ekozala. Tomona o nzamba osalela biso. Bango bapemeli biso minduki me bakomona minduki oyo ekobunda na bango bakoyeba te minduki oyo ewuti wapi. Bakoyeba te minduki oyo bimeli wapi ewuti wapi oyo na mokili oyo esalama te oyo ata poutrine aza nango te bakomona ngo na Congo ekobunda kuna. Kaka so ingana oyo tozobondela bakomona bateni moka basoda bakolata kuna bakomprendre te teni oyo FARDC balataka boye to basoda nini tobundi na bango. Bakomona nguya ya nzamba mpungu tulendo. Bakomona nguya ya nzamba mpungu tulendo bandeko na nga na oyebisa bino. Donc, tokende na parole avant na continuer on a roloba. Totanga makomi poto yeba makambo oyo ndenge ezokolekela. Toyeba makambo ndenge ezolekela tokotanga na 2 Chroniques. Totanga na 2 Chroniques 6 chapitre 6 verset 24 tina 25. Totangi na kombo na Yesu masi elobi na biso boye.
elobi na biso 24 pardon 6 24 tina 25 elobi na biso boye bolimbisi makambo ya Congo so moto ozolobela yango esalaka vraiment somo. Donc elobi na biso boye elobi soki batu na yo ya Israel batosi yo te bongo banguna baye kolonga bango. Soki basengi yo bolimbisi bakumisi yo basambeli yo pe babondeli yo na ndako na oyo yo Yawe kuna na likolo oyokela bango limbisa masumu na bango pe zongisela bango mabele oyo opesaki na bakoko na bango pe na bango moko po bazali bato ya ekolo na yo. Wana totangi yango ndenge elobi na biso. Donc biso bana Congo toza batu oyo Nzambe apona, toza ekolo ya Nzambe. Yango wana Nzambe alobi ke bango bakanisi bazobundisa bino ba Congolais, bango bakanisa bazobundisa Congo, nzokande bazoyeba te ke bazobundisa ngai Nzambe. Donc biso toza ekolo ya Nzambe o Nzambe apona. Yango wana le tozo awe elobi na biso soki tosengi bolimbisi to reconnaître Nzambe na biso. Yango wana biso bana Congo le tozo bonde na makambo o ya Congo foto senga Nzambe alimbisa biso, alimbisa pe bakoko na biso o babunga kinzela, alimbisa pe baparents na biso babunga kinzela, alimbisa pe biso moko po tobunga kinzela ya Nzambe, mais tozongeli ye to reconnaître ete yenda aza le véritable Dieu. Nzambe oyo ya Congo ye wana aza le véritable Dieu. Nzambe ya mpungutu lendo ye wana Nzambe ya solo. Nzambe oyo atindaki kolo Yisu oyo eloba nango mais frère na biso na ote kotiela bino ye penda bengaka kolo Yisu ye wana. Nzambe ya fumu kimbangu, foto reconnaître Nzambe ya kimbangu, lokola to reconnaître yo ozo kokaka ko reconnaître Nzambe ya kimbangu te tikala na position na yo. Tikala na position na biso ba auto reconnaître Nzambe ya kimbangu tozo ko bondela Nzambe wana Nzambe mpungutu lendo le véritable Dieu. To yebi ete Congo ekokangolama, Nzambe mpungutu lendo azo telema ona Congo yende mutabunda na batu wana. Armée céleste na ese kitaki deja na Congo. Biso bato to reconnaître Nzambe ya fumu kimbangu, Nzambe ya kimbangu ye wana aza le véritable Dieu. Tozo bondela pona kokangola Congo na biso. Oyo nyonso zo reconnaître Nzambe mpungutu lendo te. Soko za na kati ya Congo bokanga video ona oloba na bino lelo. Boko benga nga mkoto za na Congo kuna. Boko tokuta na toyambana. Boko ebisa nga mama Delino lobaki makamba solo. Mutu nyonso azo reconnaître Nzambe mpungutu lendo te. Akozala na Congo te na oyebisa bino. Mutu nyonso akoyeba Nzambe mpungutu lendo te akozala te na Congo oyo ezozonga royaume Congo. Akozala te. Ba o bakozala na Congo eza biso. Ba oyo tozo reconnaître Nzambe ya kimbangu. Nzambe kimbangu, Nzambe mpungutu lendo mawenja nangina Mungu Baba Nzakomba ye wana Nzambe ya Congo. Soko reconnaître te kaza véritable Dieu, okozonga Congo te, okotikala na bamboka oyo, okotikala pe makambo oyo kokoma na mboka oyo, okosibi yango. Biso tozonga na Congo na Nzambe na biso Nzambe mpungutu lendo, Nzambe ya fumu kimbangu, Nzambe ya fumu Yisu, ya kolo Yesu, kolo Yisu ye wana Nzambe ya Congo.
to reconnaître ye yo oyo nano ozoyeba te yeba yango sikoyo. Kongo wana ezokangolama mpona biso baoyo toreconnaître nzambe afumuki mbangu tozobondela mpo nzambe afumuki mbangu asala yango nde tokangola Kongo wana na bapriere na biso. Sans bapriere na biso Kongo ekangolama te. Sans bapriere na biso mpo bato ebeye baosambela nzambe oyo bayebi te. Bazosambela nzambe bayebi kutu nzambe wana te. Bible bato nyonso batanga Bible, biso tootanga Bible, bato mabe baotanga Bible, basataniste baotanga Bible. Sikoyo ezodépendre sikoyo yo nzambe nini oyo ozosambela. Nzambe nini oyo ozotanga na Bible ezodépendre ndenge wana. Nzambe nini oyo ozotanga na Bible, biso le tootanga Bible, tozotanga nzambe afumuki, nzambe ya mpungutulendo, ye wana nzambe ya Abraham, Isaac pe Jacob, ye wana. Mutako saote bandeko na mutako saote biso oto reconnaître nzamba ki mbangu biso wana soki ozo reconnaître nzambe oyo ya fumuki mbangu te, en tout cas c'est que ozana no pendana no obongi te pona makamba Kongo nazo ba bino vérité lelo c'est que non obongi te pona makamba Kongo tikalaka na position oyo zali wana. Mama Deline pourquoi ozoloba nzamba kimbangu tikala na oka na position wana. Biso le tozonga Kongo na ebite na sima wana soki yo okoya kondima siko nzamba kimbangu na temps wana soko olanda biso so ni makambo oyo kosama sima nzambe emoka mutayebi. Po tozoloba na bino vérité, tozobombela bino te. Tozoloba vérité. To sambela biso ba oto sambela na bosolo bande konanga na zoyebisa bino na mukili oyo batu ya nzambe baza mukie, batu ya satan baza ebele na mukili oyo. Batu ya nzambe toza mukie soki nga na koopesa ba pourcentage na ndenge na nga na koyebisa bino batu ya nzambe tokoza ka 25%. Batu ya satan baza 75%. So siko batu wa nzambe wana na 25% na ya batu ya nzambe o tozali ebele baza bandoki, ebele baza na kindumba, baza na makambu mabe. Pona ni baza na makambu mabe po munguna satana muta mvutaki bango. Amvutaki batu ya nzambe nde bakoma ekosala makambu mabe yango Yesu Masi ko retarder pona koya kozwa église. Azo wumela po aza na posa ke batu wana nyonso babongola mitema batika makambo monguna satana batika biloko wana nyonso bakangola mabazo ba délivrance balongwa na bamvutima o bamvutaki bango yango moni Yesu Masi azozela siko batu mususu o bazana 75% wana ata sambelaka omoneka asambela makasi makoya anekobo asambela makasi me bizaleli mabe oyo etonde na kati wana okoki koimagine te yo kutu ozala ne okomprena te. Mutasambela makasi soka bandi koganga na prière akoderange bato nyonso baa na ndako wana bakoasukola te po ye azosambela me ye kaka bizali mabe nzokande aza na ye mwana ya nzambe te aza mwana ya satan aza ya satan baze ebele na mokili oyo bato mosusu mpe bamiyebi na bango te mingi mpe bamiyebi na bango te ke azalaka mwana satan bato wana sikoyo le biso tozoloba boye ato ogangi orepete maloba nde na repetaka maloba ebele akokomprana kaka eloko moko te ata sambeli makasi ya jene asali nyonso akokoka kaka te mpo akosala kaka lisumu mpo lisumu eza nature na ye. Lisumu eza nature ne ye fa salaka yango kaka ye fa fingaka baninga ye fa tsolaka baninga po eza nature na ye eza kati na ye me na mwana nzambe lere azosala lisumu azosala yango mpo bazokoamvute ye bazokoamvute yango wana biso tosambelaka mpona bato wana biso tosambelaka mpona bato wana nzambe akangola bango me bato mosusu baza bato bakangola te bandeko na nga toza na bango na bafamille na mabota partout toza na bango tomelaka na bango toliaka na bango tobotama na bango tolala na bango baza bademon en chair ye moko mpe ayebaka te ye moko mpe ayebaka te nzambe asangisaki biso tosanganaki na bato wana me siko nzambe alobi ekomi temps oyo nakosangisa susu bato mabe na bato malamu te. Le nzamba alobi ke akosangisa su bato mabe na bato malamu te elingi eloba te ke akosangisa te ke bato mabe na bato malamu elingi eloba te ke akosangisa ndeni na koloba Seigneur sunganga Saint-Esprit le nzamba alobi boye nazwa exemple pour vous comprendre
nazo exemple pour vous comprendre. Exemple, mutu azandoki azana misala mabe aboma bataliaka bato yo za ya nzambe obondelaka makasi oza ya nzambe sikoyo ye ndoki wana oyo nga nazobenga baza bavictime na obenga bango bavictime kaka abotamaki lokola azalaki na likabo ya nzambe kati na ye nde monguna satana azwaki kindoki atiaki kati na mutu wana mpo na nini makambo ya nzambe ekokisama te kati na ye ayaka mission mwana nzambe nyonso ayaka mission katikati na mokili oyo mwana nzambe nyonso ayaki aza na mission na ye oyo efasala na mokili oyo sikoyo monguna satana ozwa mutu wana apesi ye kindoki apesi ye tie makambo mabe na kati wana tie kindumba atie molimo moko ya kobundabunda koswana mutu wana ye te oyo nzambe alobi kakaboli biso na bato wana te akaboli biso na bango te bandoki mosusu baza ya nzambe na oyebisa bino bandoki musu baza bana nzambe biso tobondela mpona bango nzambe akaboli biso na bango te ezake nzambe atike biso fu tobondela mpona bango ta oyo nzambe azokabola biso na bato mabe na bato oyo baza ya nzambe te na bato baza ya nzambe te bato wana bakangolamaka te bandeko na nga bakangolamaka te ata azosambela makasi akozalaka na makambo moko yo okomprendre te moto asambelaka nde nini aza boye nzoka nde eza nature na ye eza kati ne eza kutu bamvutima te makambo mabe oyo ye azalaka nango koswana kotongatonga makambo moko mabe eza te ke opona aza envoûté banvoûté na bango ye te mais loko eza nature ne ifasala yango bato wana nde oyo tozokabwana na bango oyo nzambe azokabula biso na bango nzambe alobi monguna satana sikoyo alingaka te tokabwana na bato wana bandeko na nga monguna satana alingaka te tokabwana na bato wana alingaka kaka biso bana nzambe tozala kaka na bato wana nzambe bilea bozozalaka na bango bazosuye bino ekomi tan oyo nga nazokabola bino na bato wana na eza si bocomprendre makambo oyo nazoloba nzambe azokabola biso te na bandoki oyo na nini me azokabola biso na bato mabe bato oyo ya satan bato oyo ya satan oyo bakobongolaka mitema te oyo bakobongola mitema te sikoyo oyo ya nzambe oyo baza na distraction makasi baza na kindoki ta mosusu mpe aza na ye na kindoki te mais distraction makasi azocomprendre eloko te nga mama delina koopesa message boye nalobi boye ye loko aza ya nzambe saint esprit aconvaincre ye ke makambo adelina alobi eza ya solo mais ye sikoyo akosolaka na bato wana baza na bango ya nzambe te makambo te nga na ndimelaka mwana mwasana te boye omona ye mpe ale nga mpe na influence bana nzambe sikoyo bazozala influence na bato mabe bazozala influence yango yo ndeko ozolandanga bondelaka nzambe loba nzambe kotia muta mabe pembeni na nga te muta mabe azala pembeni na nga te mutu bato wana babongolaka mitema te po mutu mosusu kuta kozala pembeni na yo aza na ye ndokima kobongola motema ta mosusu aza ya nzambe aza na chance so ozobondela makasi mpo na ye akobongola motema alobi bato babongola motema bazotikaka kindoki bazokonfese bazobima na baloge oyo bazalaki ya nzambe nzambe atelemi azozwa bana na ye me baoyo mosusu lokola azalaka na ya nzambe te ata akomaka paster ata akomaki mutu ni suka yango akota na loge mpo eza ndako na bango akota na basiance okiti mpo eza ya bango ozomona yango biso bana nzambe fu toyebaka makambo oyo toyebaka ekomi temps oyo nzambe azokabola biso na bato mabe na bato oyo ya satan oyo baza destine na enfer yango na nzambe azolinga te tosangana na bango bandeko na opesa bino ka exemple eza na bapaster ebele awa bato badenosa bango epuis apart kodenonse mpo kodenonse mutu nyonso akolala lamuki na ye amakanisi nde etambolaki so nini aloti ndoto pase boye aza mabe abimi aza mabe ta mosusu mpe aza na ye mabe te mutu mosusu ye mosala nde adenosaka na ye kaka bato enzoka ye moko kutu ndoki ya liboso aza kutu bandoki oyo babongolaka mitema te sirene monene ye moko me ye aza kaka mutu entele aza sirene entele aza ndoki aza framaso aza boye yango wana mutu ko mpo soki mutu adenonse mutu oyo mutu boye pase boye aza mabe kota mabondeli
kota mabondeli po ekodénonce ko yango engela po baze belé nga mama Deline so na bina bandaka ko dénoncer na banda ko yebisa bino bato baza mabe o azana wandosaka ba video nzamba lakisinga intela aza mabe baze talima tale belé siko to banda olobaka boye ndenge nini po le yo telemi tozo dénoncer ka ba passé a minene nene a tout autour na biso entourage na biso bazali ebele na ba famille na biso bazali ebele bandeko nanga ozomona donc ileri eloko oyo ekozola eza na bato mosusu badénonsa bapase wana ya faux epuis baza ya faux siko makambo na bango mpo bible elobaki na biso bible elobi na biso na temps oyo tokokoma eloko moko te ekobatama osalaka makambo boye na kuku etikalaka ya obatama te ekomi temps oyo ezobima poisa eza na bapase mosusu makambo basala na kuku se ebimi poisa ezobima tozotala yango tozomona yango na bawasa bazotindela biso mais okende église ne tala bato batondi wana okende église ne tala bato batondi mais makambo oyo azosala ezomona ntina cher lere azotema na cher azote azoloba babuzoba mais bato baza kaka ebele oyebi pourquoi po bato mabe baleki biso na ebele siko bakoinfluence mutu na bango ozomona baza na Saint-Esprit te kati na bango oyo bakoloba na bango ke longwa na église wana aza na ye te aza na Saint-Esprit te kati na ye oyo akoloba neke tika bameshi aza na ye te aza na Saint-Esprit te kati na ye oyo akoloba neke eloko boye eza mabe aza na ye te sikoyo yo mwana nzambe oyo oza na Saint-Esprit kati na yo oza touche ozomona ke nalingi natika eloko mais ozosola na bato bongo bango siko bazoteya yo eza nango mabe te esa nango eloko te esa nango eloko te yo siko ozomona kaka ya solo la majorité lokola baoloba eza nango mabe te bango kaka moke motu baoloba eza mabe tika nalanda la majorité nzoka yo nde moto ozokee kobunga ozosangana na bato efale pa osangana na bango yo oza mwana nzambe yo oza mwana nzambe ozomona yango wana omoni bible elobi na biso moko ne juge point mpo nzambe ayebaki makambo oyo nzambe ayebaki vraiment makambo oyo ekokoma mpo tozomona misala bato ya mabe ekomi kobombama te ezobima poisa mpenza pase oyo atelemaki na charles obai na bino ke moto divorce eza mabe moto akokabwana te na mwasi ne ye moko akabwani abali mwasi mosusu me bato bobeti kaka maboko boke mpe na mariage wana bosepeli bozomona yango eza normal te eza normal te me bato bakolandaka mpona nini la majorité bato baza ya kobeba yango nga na Deline télévision o baverité mosusu ebanda obima awawa bato ebeye bakodésabone bandeko na wana oyebisa bino bato ebeye bakodésabone na chaîne oyo bakokontinue yango moni biso oyo tooloba makambo oyo ekopesa mutu vie bato mosusu ta mosusu aza na tante mpo alanda yo mais soki eza nango kaka bato wana oyo balobeli kaka ke wera so nasali boye atombolaki boye jibakitisaki boye tala bato ebele na temps oyo tokomi okondimake bato ebele bongo bazalaka na distraction modele wana na bitumba nyonso eza na biso oyo na bafamille na mabota partout na monde atie na mokili na bamikonzi oyo alikolo modele bazosala na mokili oyo bazotia bamaladi oyo yo okoki kokufa oleki mpe okufi boye lokola ge mais bato ebele bazolandaka makambo wana oyo ya distraction soki vraiment ezalaki ke bato malamu baza ebele bato ya nzambe pardon baza ebele koleka bato ya satan mbe nga na chaîne oyo ya Deline télévision oyo mbe etalamaka makasi mbe etalamaka nango nalobi teke etalamaka te antuka etalama nga soki 1000 abonné daya batali video 1000 eyalia 1000 eza mpenza ebele ozomona eza ebele mais okotala bato ebele na bachaîne oyo balobelaka bango ka babuzoba bazoleka na bango na batelevizio mpona kofinga kaka bato tala wana nde mpe ndomona tala bato ebele bazolanda bango na temps oyo tokomi fo tocomprendre sikoyo ke eloko ezosala bongo mpo la majorité baza ya nzambe te yo mwana nzambe kokendaka na mouvuma te kokendaka na mouvuma te na oyebisa bino kokendaka na mouvuma te linga mpenza lero ozolanda motu aconvaincre oyo na motema na oke aza ya nzambe ata nga mama Deline na olobala bino fo ozala convaincu na motema na oke na santaka mwa mwasi oyo aza ya nzambe napesa chance nalanda ye nanu ata 4-5 video na ye natala soki makambo azoloba vraiment Saint-Esprit akoconvaincre nga bokomona
okomona yo mwana nzambe ozomona même mutu azane ya nzambe te alandanga premier deuxième troisième quatrième akoma kobaya akoma komona mpo bavideo oyo mpe na oyebisa bino ekoma obimisa bamoto moko bato mabe baotika kolanda bavideo oyo mpo ekoma obimisa bamoto makasi ozomona donc yango na ngai nayebisa bino video ekemulai natangeli bino verset biblique oyo en tout cas tobondela mpona mboka na biso kongo tosenga bolimbisi nzambe wana soki tobondela te mabe ekoya tolinga te biso tobunda mpona kongo biso baoyo tobondela nzambe mpungutulendo asala mpona kongo na biso tolinga te tokitisa su maboko tolembisa priere wana soki nzambe atelemi na likambo moko mpo asala soki borate yango ekendaka su musike kozonga nsima tokoriske biso tokei totiki bana na biso bakoko na biso batikali kokontinue na pire kutu ya situation ke oyo biso tozalaki nango ozomona donc yango wana biso na génération na biso oyo tobunda na génération na biso oyo totelema mpo nzambe alobaki nanga makambo oyo osala na kongo asala ngo na génération oyo tozali abi na génération bana na bino te bakoko na bino te na génération na bino oyo nga na osala makambo odo na génération na biso oyo tozali nde nzambe osala mpona kongo yango yo na nga tobondela mpona délivrance ya kongo tobondela tomona gravité nayebisi no gravité likambo oyo bapimeli biso minduki toza na droit nango te mpo boyeba gravité likambo ndenge ezali ke tolobaka te nzambe eza kaka yo kaka mutu fosala sans yo mpenza na kongo tokobikaka te yango nayebisi binongo me eza gravité mpo nzambe na biso aza na bibundeli koleka babibundeli wana nyonso koleka yango nyonso do toyeba kaka nzambe soki yo te eza lokwa bamédecin balobi ke tosuki na biso mpo na yo tobakisi nyonso topesi yo ezosimba nango te do ozokenoka na okufa osani na tana okuri na okapa nzambe obanzambe eza kaka yo mutu osa soki osali te nga pamba situation toza nango na kongo yango wana toza na kongo yango wana ngoso nakanisi makambo yango bapimeli biso baminduki babi panda 1 an toza na droit minduki te bibundeli te na oyembaka nzembo na biso oyo ya Moïse Matuta oyo moto apimi na kati na mokili yawe shama oyo afandi na motema azali na makoki ya kopesanga yango ata fois 100 ata fois 1000 doki minduki oyo bango bapimeli biso nzambe na biso oyo afandi na motema aza na makoki ya kopesa biso yango ata fois 100 mais condition ezaka totambola na kobanga epe tobondelaka mabolongo na se tobondelaka tolelaka nzambe na tokomona bibundeli oyo ya sorti mosusu nzambe eyebi ndenge osala aseki bango na yebisi bino nzambe aseki bango alobi bazokanisa ke baobunda na bino nzoka nde bayebi te ke baobunda nde na nga moko nzambe bandeko na babunda na nzamba mpungutulendo nzamba bakoko na biso yo na babunda na ye babunda na nzamba bakoko na biso bon bakanisi soki bitumbe koya na Kongo na lobakango bitumbe eza nango me eza na legal mpenza teke eza ka ndenge ezalaka na basese mais oyo bango badeklare wana soki ma esalama seke nzambe apermettre soki esalami seke nzambe apermettre mpo asukula bato nyonso mabe oyo balingi nzambe mpungutulendo te oyo balingi nzambe mpungutulendo te nzambe ya bapaya ya baloge akozala su na Kongo wana te akozala te yango wana oyo nyonso olandanga bongola deja motema na yo oza na poso omona bisengo oyo ekoleka na Kongo po makambo oyo nzambe osala na Kongo ekoningisa mokili monde entier oyo esalama nanu te yango ekosalama na Kongo kuna bongo kokende siko na Kongo batala yo kota na Kongo batala yo yango na mindele lelo bakomi deya kondima nzamba mpungutulendo mindele bakomprendre makambo wana bakomi koloba nzamba mpungutulendo naza bavideo na otela bino moko mosusu mindele bakomi kondima nzamba mpungutulendo siko oyo olingi nzamba mpungutulendo te siko oza nani olingi nzamba mpungutulendo te nzamba bakoko na yo lelo bayebi so nzamba bakoko no aza le véritable Dieu mais yo olingi te olobi non ezalaka te siko oza nani oza parmi
85%. Oza na parmi 75%, pardon. Oza parmi 75%, oza parmi 25% te. So oza parmi 25%, c'est que oza na envoûté, mayele non ba longola, biso ba ofuto sa de fort na ba prière na biso po bazongi selo mayele na o. Mayele na izongi ba o comprendre que nzamba ba koko na onda aza véritable Dieu. Comment les baibisa ki biso ke biso toza ba nation. To bikika na grâce kaka. Tondima ki yango. Si vous voulez voir que c'est une bonne nouvelle que te bino boza ba nation te bino nde ba kolo nzambe. Bino nde ba kolo nzambe, batu musunde ba vivre na grâce na bino. Tobo yango. Comment? Hein? Les baïs c'est que ozaka esclave na ndako oyo. Ondimaki. Les baïs ko ba te yondo zaka prince. Yondo za prince na ndako oyo. Po papa na onde roi. Roi wane zaka nde papa na o. Obo yango. Mais comment to kondima kama be? Tondimi kama be le ba yebiso ke race na yo eza race moko ya se. Race no eza race moko ya se eza sima. Tondima ki yango. Le ba lobi no race no eza race mère. Race liboso o nzamba salaki eza race na yo. Lokola ya lobaki ke asali yo ne lilingi na ye. C'est que nzamba za lokola yo. Oboyi yango. Oh, comment ça? Oh nzambe merci longo linga na makambo yo. Nga na komo ndima na komo otambo na fier. Nomo otambo na fier nga mona Israël. Nga ikaka oyo, nga mnandoka nzanga na zana nga ba nation. Nzoka ngande na za pepe choisi o nzamba ponaki. Donc ezande nga na komo na fier makasi bande konanga. Nde nazoka ke makambo ya Bible nzoka ezande ya biso. Ma histoire ya Bible eza ya biso na koma na fier. Na koma na fier. Nazo mona donc nazo tala image ya Jean, image ya Pierre. Le na mona ki bango bazo seka bazo yambanga. Baza bandeko nanga, bazala ki bandeko nanga le bazaki na bonzoto boy. Na poso couleur na ngai, na komi na fier. So yo bazo ko annoncer bonne nouvelle au boy. So oza parmi 75% wana. En tout cas, t'embêter aux parmi 75%. Si le lot de tiaka badouti aux parmi 75%. Pour ce que qui moi n'anzambe, aux la parmi 25%. Au moins kota ma bondeli. Ma kambo il n'y a que trouble au mutu. Ba n'anzambe trouble à bango mutu Moi n'anzambe so ayoki ma kambo fanda akimiate. Mutu e chauffakaye. Et chauffakaye ça le quoi batu musu babe nganga. Babnanga mama deli mutu ezo chauffer nazo landa papa nani papa nani kombo ya Seigneur papa nani papa Joseph mama deli nazo landa papa Joseph na le Nazarien nazo kompete na komi kondima ye na éviter so na obunga to nenga bité ozo bunga na ote mama ozo bunga te c'est normal vérité so que ye batia biso de makambo be na mutu les vérités comme ko ya pa na o fait troubler yo ngana bindi mama papa na zoloba ngama mbe bele papa na zoba nganzambe pa loba na ngango makam papa Joseph azoloba ebele nganzambe aloba na nga yango aloba na nga batule ba otuna ba otina nga bibondima na bino nga bindima na eza mabeto bungi nzela te kuto komo komande na nzela et puis ba témoignage ya lien ba témoignage yo zo lala kongi lala na okaka lala na yo tamso zaka parmi 75 mais yo moko oyebaka na ote tamso za parmi 75 yo mona c'est que na c'est que na Deline TV to komo koma na makambo makasi o batunsu ba supporter te ba désabonner na chaîne oyo ba désabonner na chaîne oyo poto komi na temps to zasu te ko nalobaka makambo oyo ko pesa bato esengo balandaka nga non to zasu na tata nzamba osepea na ngate ata nzamba osepea na nga atamuke te nzamba osepea na ngate pona na osunga bato te so ina zaka bongo ke na sa ba video po bato basepela na nga nzamba osepea na ngate atamuke osepea na ngate eza mutu mususu asali na ye mabe eleka nango ngamba Alexis menga eleka te na oyebisa bino nga so nasali mabe elekaka nango te combien de fois nasala ba video ezoleka te nayebi te oyo soki eleka mpo nini
façon na lobelaki na lobaki na façon na ndo lobela nzambe abitete basala video bongo te. Pourquoi ozoloba boye? Quand même makambo lobango na se koloba te kozoganga ozotomboka te nzambe aboya video wana eleka te. Ngana bina lobi mabe abite olobi mabe te, mais façon lobeli fo loba na se fo loba bien ebimisa bolingo ema loba na yo atozoloba na bato ebimisa bolingo kati na bato wana. C'est ça. Nzambe na biso aza bongo nzamba pour tulendo aza ndengwana atika te biso na mabe bandeko atika kate atika biso na mabe te. To comme na temps o ya vérité de l'être o banange comme na temps vérité zokisaka bandeko nanga vérité l'air eyaka ezokisaka so moni ozozoka te na vérité wana c'est que toyebi te faut ozoka pe oki passe olobi nzambe na makamni mo amaso azoloba na moni on clair te nzambe nanga otuni vraiment nzambe bo nzambe na omimonisa makati na na façon nyonso oya comprendre te mama Deline azoloba nanga azolakisa nga nzela na tangela bino lobi lettre ya Satan tokota na makambo ya lettre ya Satan lobi na zwaki audio moko Satan lettre Satan pesaki totanga yango lobi biso na nga na bino to développer yango lobi to développer yango lobi samedi peut-être lobi lundi to développer lettre wana Satan totanga yango na bino po bomona ke mokili o ekomi ndenge nini po bomona ke mokili ezokende wapi po ozwa mayele po nga na lobaka ngo oyo nyonso Satan azolinga seke nzambe azoboya yango oyo nyonso nzambe azoboya seke Satan azolinga ngo so na comprendre ke loko Satan azolinga ngo nga so fina sa le contraire ya oye azoloba to développer mon lettre wana nzambe mona bandeko moko na moko to komi na temps ya vérité futo lia pe biloko o eza penda ya mikuwa to buku ta penda mikuwa na usasa ba video ebele vraiment mikolo nyonso botala kango vraiment ekosala bien makasi bo partager video nzambe amona bino natiki bino tobondela pona mboka na biso Kongo partager video oyo to bandeko bayeba ke nzambe aseki banguna na biso nzambe aseki banguna na biso bato bazobundisa Kongo aseki bango alobi baokanisa baobundisa bino baobundisa Kongo nzokande bazoyeba te bazobundisa nde ngai nzambe natiki bino kimia na kombo na Yesu Masiya ezala na moko amen.